UDPS, viva! 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 Tshisekedi, héros national, Bruno Tshibala, président de la République. Combattantes et combattants. Présidente, président, il y a parti politique, il y a rassemblement. Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Allô? Allô? Les chefs coutumiers, les représentants des associations de la société civile, Yambani Binobanso Mbote Mingi, Mbote Nabino, Mbote Lisusu, la Pesibino, merci Mingi na mobilisation Bossali. Merci. UDPS Azali Kolomboka. L'UDPS Azali Ebale. Ceux qui ont dit Likolo aux Indi. Na manso Bossali mobilisation ya Kitoko. Pesibino encore une fois. Na motema mobimba. Merci mi. Parti Babengi UDPS. Ebongi Nalimbo na moke. UDPS to créer yango na début il y a année 80. Création na yango ezali na biteni mibale. Eteni ya liboso oyo tobengi création historique ya UDPS et salami na mars 1981. Eteni ya mibale oyo tobengi wana ezali donc création historique ya parti mars 81. Nde eteni ya liboso. Eteni ya mibale ezali création officielle ya parti nde yeko salema na 15 février 1982. Tango tokutani en plein secret le 26 mars 1981 pour na co-créer kozwa mokano ya créer parti tozalaki obele mitano. C'est ce qu'on appelle la création historique du parti. La création officielle est au Salomon le 15 février. Parti UDPS et bandit le mouvement de libération. Et bondi 10 ans Mobimba. Bato Bakangami, Babetami, relégation, souffrance, Tosali 10 ans na kati ya clandestinité. Na bato oyo bakeli parti. Na bato oyo bamona pasi. Babetami, arrêté, torturé. Lelo elongo.
ezalaki suka ya likambo. Lelo okimi ndako lobi bakangi yo batorture yo pasi na pasi. C'était ça la vie des résistants de l'UDPS. Tango tozali kobunda na kati ya parti, président Mobutu azoba na biso, moi vivant, il n'y aura pas deux partis en République démocratique du Zaïre. Biso tozali ko répondre ye na bateau bayaki époque wana bayebi tenons bon l'UDPS 23. Awa bomoni ngai na etumba ya UDPS nasi na lata maputa na libaya lokola ba maman pona ko se déguiser kokende pa nyonso na République du Zaïre. Lelo yo na ali moko ya ba Congolais ayebi le Congo profond à cause ya combat ya UDPS. Na le 24 avril, Toshito Sala 10 ans de combat et de souffrance, président Mobutu a eu un discours na ye à lobby ya solo UDPS a qui makasi koleka nandimi multipartisme. Nde UDPS a longé na statut à mouvement de libération a commis parti classique lokola ba parti on se botamaki après. Toye kobanda conférence nationale et souki moi division moke ekoti nde toye kozwa courant ya liboso ezwi kombo ya UDPS bar to continuer lobi awa président Tshisekedi oya komaki président ya UDPS babakisaki UDPS bar Tshisekedi aye kokufa na manso moto oyo asali pona mboka na biso na kobundabundaki pona démocratie tobengi le père de la démocratie na kosenga na bino to garder une minute de silence. Moi makambo eye kobima mais na parti lokola UDPS ezali na statut na yango lokola totiaki na kati ya statut wana article 26 elobi te en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, il faut directoire et parti et son parti pendant 30 jours, au terme desquels tu as convoqué Nini congrès extraordinaire. Mais le cola, tozalaki na président ya convention à parti te babengi parlement, ya commission électorale te, ou bel secrétaire général, tokotaki na crise juridique et politique. Pour na kobenga congrès 30 jours après, il fallait tokende na conclave. Conclave wana tosalaki yango. Après conclave, le organe d'habilitation to bengi congrès. Congrès et salami, to lukinani à cause la président a succédé na mwana mboka Kondo Tshisekedi, ba to ba pesi candidature. La bandaki soki 16, baye ko suka 4 na bato wana ba candidat wana le peuple de l'UDPS a poni mwana mboka Bruno Tshibala.
balobi Tibala viva! Tibala viva! Tibala viva! Tibala yambi! Tibala yambi! ya Tshisekedi apesaki dictateur ezalaki élection. Donc boyeba te banda congrès ya parti président ya parti komona ye nani lokola na mboka tozali na constitution ya pays epekisi soki ozali vice-ministre, soki ozali ministre, soki ozali vice-premier ministre, soki ozali premier ministre, okoki ko exercer l'activité na parti te. Yango wana na kamataki décision na nommé mwana mboka professeur Tarsis Loseke atel marisus bomona ye natie président délégué et alaki mouvement de libération. Leur bako créer parti yo ozalaki na CO. Tango bako créer parti yo ozalaki na CO. Na cartable na yo, na bic na crayon okende école. Mais oya ko bimalelo ko nga nazali président. Natanga imalam. Malam susu mingi na bino bozala ki bana. Merci. Yango wana lobi boye yokanga manam. Yoka manam na lobi boye. Soki otali dénomination ya parti na biso et bandi na lettre union. Na sengaki na lobi bana nyonso ya UDPS bazala elongo bazala esika moko. L'union fait la force. L'union fait la force. Pona lisanga ya bana UDPS pona rassemblement ya bana UDPS na lobaka ngomba na mbolo kangai ezala na makolo, ezala na vélo, ezala na pusu na kokende koluka bango bazonga liboda. Beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Yoka kaka mosangisi, akosangisa biso nyonso. Bazala kobuka bakoya. Ata ozali na ngomba nini, ata ozali na ebale nini, na kokende koluka yo ozonga na parti. Akozongisa ye na libota. Beta maboko kola ya sengo. Bakoya, bakoko lukabango bakozonga. Tokopata mutute, bakoya. Donc, tous les enfants de l'UDPS vont rentrer à la maison. UDPS, Nandanga Maram. Banda to créer UDPS. UDPS na pouvoir ezalaki obele opesi mbwa mboi banda 82 toye kokoma na 1990 24 avril basali multipartisme malgré conférence nationale souveraine biso na pouvoir ezalaki kaka Bendabika. Tokei na dialogue intercongolais na Sun City na Afrique du Sud. Moto ya telemi liboso na bino azalaki wana. Tolobi sikoyo tosalela nini régime républicain.
Le régime républicain Balobi, pour accéder au pouvoir, il faut la volonté ya nani peuple, la dialogue. Ce qui ont dit, classe politique Mobimba, Bazalaki d'accord na dialogue té. Na président Tshisekedi, na moto ya telimi liboso na bino, na moto moko mosusu te. Bozoyo kabien. Moto boyo kabino moko secret. Boyo tozo kobenga vérité sur vérité. Boyo kango. Raphaël Katebe Katoto. Biso misato tosangani tolobi e bongi tosala dialogue toyokana na tosoa na pouvoir totala ndenge nini tokokende liboso. Misato oyo nde babonditi toye kosangana na Bruxelles na Genval po tosala nini tosala dialogue elingi koloba tomema bato oyo mosusu ya baparti po bandima dialogue politique. Yokanga malamu kuna na Bruxelles tosangani président alobi moto akosunga ba travaux nyonso ya conférence wana ekozala Bruno Tshibala. Lokuta na ngai yoka makambu moto asungi ba travaux ya Genval kombo na ye nani Nzenza Bruno Tshibala, le sage du parti. Jack Bowen. La housse. Tango tokutani ngai président Katoto na bato mosusu ya parti poto luka kombo ya plateforme oyo toko créer après dialogue bato batante kolobaloba na ye kobimisa kombo wana babengi rassemblement moto apesi yango kombo na ye nani Bruno Tshibala. Yoka biloko. kombo na ye nani Nzenza. Owe. Tango na bimisi kombo wana ya rassemblement, secrétaire général ya président Katebe Katoto azali koyoka ngai azali awa na Kisasa. Secrétaire général na ye kombo na ye Melchior Tchoni alobi boye. Secrétaire général Tshibala na ye benaka yo socialiste mitterrandien, mais kombo yo kobimisa okomi gaulien. Yoka makambu. Tchoni Melchior auti kokufa l'économie balé awa na Bruxelles, mais azalaki ye mokote na tango wana représentant na biso na Bruxelles kombo na docteur Kabanda na ndeko na biso mosusu azali lelo na UDPS bar mais akoya kombo na ye Gilbert Kankonde bafandaki wana. Donc kombo ya rassemblement euti na maele na motu ya yo bazalaki contre le dialogue bakomi lelo ngai président etc. boye bate idée ya dialogue kombo ya rassemblement euti na Bruno Tshibala. Na tango na ke koyebisa président kombo to trouver président lobby leki na longola kayo pona koyebisa bino te lelo soki oyoki Bruno Tshibala lobby boye asali boye ezalaki na mayele ya Yemei Kondo président Etienne Tshisekedi. Bato oyo mibale bazalaki ba complice pendant plus de 36 ans. Mais yo yalaki na se oyo kobima ke ngai preso ngai bona boye tika lokuta. Tango tosali rassemblement toye kosala dialogue politique. Ba dialogue wana esalami moko na cité ya Union africaine, moko na Senko.
oyo ya Union africaine toboyaki yango tolobi ezali inclusif te pe ndeko na biso togolais eyam Edem Kodio oyo asungaki yango amonisaki moi parti pris yango wana nous l'avons récusé tolobi to bandela nde toyokosala oyo ya Senko na dialogue ya Senko toyokani boye avant tokende élection pour la majorité et l'opposition. Accord et lobby, l'accord du travail. En attendant tout ça, l'élection, président Joseph Kabila Kabange à côté de la président. Lokuta Nangai, Boye Tshisekedi andimaki yango papa. Président Tshisekedi à lobby et Zala Bongo. Premier ministre, Oya Kosunga gouvernement en attendant l'élection. Quand il y a rassemblement, Toyokani d'ici sous Premier ministre Sagozola Motoya UDPS. Yango wana avant que le président Nabiso et le conseil des sages et rassemblement appelle sa combo Nzambe le maître de tout les circonstances qui a créé le ciel et la terre à lobby président Tshisekedi Yaka Awa et Painangai Baye Kosala ba tentative de tricherie ndenge na ndenge kopesa na signature ya moto asi awe po bazwa place wana mais bato baye kopesa ba candidature na kati wana président Kabila alobi baloba te ke natie motoboye na favoriser motoboye nani azalaki président ya ba travaux ya Genval ba ebisie Bruno Chibala nani azali porte-parole ya rassemblement balobi président Chibala secrétaire général Chibala yango wana le 7 avril président Kabila na ordonnance na eko sakola alobi premier ministre c'est Bruno Chibala. S'il vous plaît. La place wana Motomoko a trahi moninga te. Ezali compromis pe compromis wana président Tshisekedi andimaki yango. Soki azalaka vivant alingaki aloba Bruno Chibala mokakoswa kende salela mboka musala. Yoka biloko. Et donc, moto mokote, moto vraiment lelo, batrahi, tel ou tel, lokuta, ezali compromis entre la classe politique. Avant token d'élection, tous à la gouvernement d'union nationale, tous à la gouvernement d'union nationale. Est-ce que batrahi Sakebembe? Est-ce que Batarisaki Bembe? Batarisaka so mutoza vivant. So ki mutoku fi eza trahison te. Gouvernement yango ya Union nationale et bandi Moussa na yango le 16 mai après parlement na biso boyibi ba député na biso basungami na président Obé Minaku bazali kosala mosala ya ko voter ba loi pour contrôler le gouvernement, pour contrôler les services publics, les entreprises publiques, de Babengi, Assemblée nationale, Sénat et Likuna. Donc, Tango, Bapesi,
le gouvernement investiture. Babengi na lopoto investiture gouvernement et bandi Moussala. La discours nanga na saleki mukolo wana na lobby toko benda mindondo bingite ba mission na biso ezali obele mine ya liboso na lobby toko sa la bino élection ya kitoko na lobby élection andenge nini ya kitoko ba élection mibale to salaki 2006 2011 oyo esukaki na ndenge boyebi na lobi na mbalo oyo tokosala les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays. Pe mokano wana ezali ba élection tokosala mbalo oyo ekozala par rapport ya oyo tosalaki liboso comme les jours et la nuit. Donc ekozala ba élection ya kitoko, élection ya bwanyo oyo ako gagné abeteli maboko oyo ako échoué azela mbala ya liboso. Mission ya mibale eyalaki ya makambo ya économie. Yokangai malamu tango tozwi investiture na biso na butu une semaine te sans athée na butu ya Congo. Opérateur économique bakomi kobanga eloko nini ekosalema oyo na ndako apesaka yo lokuta. Machine à voter ezali imprimante na moto akeli yango azali congolais, ezali génie d'un congolais. Au côté na bureau de vote au lobby na ko voter songolo oti mosapi na yo na imprimante ebimisi kombo ya moto olingi kopola na quelques secondes yo osali élection na yo osali vote na yo obimi. Mais liboso avant Nandenge Seni alinga recourir na machine à voter tozalaki na papier mingi awa bo votaki dans 2011 munene ya papier wana bo bosani yango bien boyebi yango ngai depuis na votami en tant que résistant opposant na votaki jusqu'en 2011 mais pona zo kombo na ngai na papier wana ezalaki suka ya likambo okoluka perdre plus que 5 minutes pour retrouver kombo na yo. Mais tolobi boye il faut faciliter les opérations en même temps réduire coût na yango. C'est une des leçons que nous avons tirées des 2 premiers cycles électoraux. Donc machine à voter et zali juste imprimante pour que les choses aillent vite. Pe témoin ya parti na parti à cause de la wana. Soki moto a côté li onanda ko ayeko ebisa yo makambo ya ezali po na kotricher ezali lokota azali ko banga élection. Azali ko sala nini ko banga élection. Mais élection éco Salema. Nous allons lui réserver les obsèques dignes de son nom et du travail gigantesque, titanesque qu'il a abattu pour le peuple congolais. Tango l'a commis Premier ministre, le gouvernement est bandit Moussala le 16 juin. 2 mois après, Soloni le président, Tolobi, il faut Zoto ya président. Baninga tengwe kokie, La fille vient de Tolobi la vie.
Mon côté, coin si coin oh, tolobe la vie. Balobi nini, papi kene tolobe la vie. Veut dire, tolobe la vie. Tolobe la vie.